D'après toi on a posé na bino mais vous avez quand même na respect na mwana kofi. Aza mwana ba artiste ya bino matanga to ya pe na respect. Ba chroniqueur so beaucoup fait biso to na respect. Bino pe tambo za vers biso ba pe na moi respect mobu. Ana uto soana na kata biya kobo bokota makambo ngabi tozali toza okota. Bo mwana biso akofi donc vana l'aise yo comme tout ça souteme yambaka téléphone abina c'est na métier na bando soana téléphone faut sur la téléphone. Maman Moyindo é uma artista que vocês todos, os fãs dele, aliás, vocês todos lhe gostam muito por causa do trabalho dele. Agora, a Maman Moyindo, neste momento, a forma que ela está, quer dizer, não, eu ainda não se encontrei com ela. Não, sem a sua batu, oio. Basungara batu, bo soutenir Maman Moyindo. Maman Moyindo. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido. C'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chienne par excellence. Jamido. Ça pas bandé qu'on a artiste pour aider on va passer par là. On va ba message na ko pesa ba artiste on va passer par là. Ce qui vous en a moyen de soutien au chase moralement, physiquement, donc financièrement pour Moyindo na famille tata famille maman. Troisième famille na ezabiso. Alors faut te pouiller et bimbe kundama. Na uto soana na kata biya kobo bokota makambo ngabi tozali toza okota bo mwana biso akofi donc vana l'aise yo comme tout ça souteme yambaka téléphone abina c'est na métier na bando soana téléphone faut sur la téléphone abi ça va siko ya na yoki amone pas sur la téléphone amu non ça va tango ye okutana Maman Moyindo message na peso mwana kufele ni yango batu bana ngape bayeba. Bon, moi, beli mingi dernièrement, abelaka maladie moi attention na ça des jours ka ezongi susu. Na compagnie tanga moi mona mama buzo bezan kati. Mais dernièrement ba to sala 7 mois en hôpital. Abimi a communé bien. Je na ba baba akendo hôpital akekufa. Ba so lebe na fande, ba so libia ndeni ba pokwa. Na tongo sangwe. Compagnie. Tension ka matin makasi. Attention quand même. Oui, Tigali, maman m'a bien bien. C'est juste comme un programme on est santé. Nante, en tout cas, tu es vendre réunion lelo, tu es bas, neni et olegela, tu es bas neto, tu ganze manga mususu, jour pe boyo quand on a sima. Après réunion. Maman Moyindo a beaucoup de savoir na e. Le bani no ko lancer na ba comédien au bazana photo, au bazana Congo, et au bazana. Il y a aussi ça qui nous présenter sincères condoléances pour que nous qui Angola. Ils ont présenté nos sincères condoléances dans la famille Maman Moyindo, dans la famille artistique mobile.
Wakufi avec camarade na biso taza mwana biso. Donc nazo lancer un message que biso plutôt za réuni pour tout les mwana kokunda mwana. Oni matanga Jamaica ko biso na Angola. Matanga ya mwana biso ka biso. Jana des collègues, camarades, famille. Est-ce que waza mwana biso to boti. On a besoin tous la même parole, bato poto baza parole moko, bato kino baza parole moko. Surtout que biso bato to ana ebembi. Corps awa. Tous à la ini poto de la mwana bien, to qu'on appelle mwana bien. On m'a na comprendre que non. Mwana ko fait la volonté na été mais voilà mukana nzambe. Biso ba collègue na ye, biso ba ndeko na ye. Tous à ini kundi mwana na comme ça bien quoi. Tous bien ka ba partenaire ko ba soutenir biso. Bato nyuso baza pene pene biso ba mécène. Biso to na Luanda out, on a besoin soutien na bango. Poto les mwana biso bien, to qu'on appelle mwana biso na comme ça bien. Ko biso monde to abo. Poto kuna mwana écouter biso le côté. Le roi bi que non, nous simplement sur la l'unité. To seni soutien na bango, to seni soutien bato nyuso. Baza na biso ensemble, bale na biso ensemble. To kuna corps ya mwana biso na comme ça bien quoi. Merci. Était à maman Moyindo ezandeni parce que ba vidéo monsieur Dimaki ba monique des gars olela comme cette année ça bien. Non, ils a passé mon choc maman Moyindo azana ngo yango tena na zana ngo jetem. Yango temi José azana, yango te grand bo azana Pablo. Ils a yaye, mwana na moko tikala na ye, wa lisu moko aza souti. Nga ala la na butu awa, na petit na zo ba bek. Tout le monde va dans le donc azolela kolela ya kati. Mais azane bien, azo sur la téléphone, azane bien, toujours motivé kaka parce que ana choc makasi. Na choc nezo senga fo bato baza pemeni pona ko fortifier comme kempe ko talise maramususu, Alex kizana normal, nzambe mutapesaka, magia ko bimisa ba langage mususu ya kanda ya choc. Donc il faut que bato baza pemeni, ya tout le temps bato baza pemeni na ba camarade na ye, baleki na ye bandeko na ye, baza za pemeni na ye pona ko fortifier mais azane bien. Azana kati azane bien important tout ça là. Jusqu'à maintenant programme moi ça non. Tende to sangani boloko ba mitwe sangani bizaka pour tout ça là autre ça là. Programme non epesa mité na to zu pays da programme te mende to fani bo idée ko bimande to fani bo. Entre nous to pesa ni idée to ke na famille tata parce que azana famille tata, famille maman ali mais biso to famille maman. Biso to ba collègue maman to famille maman mais famille tata pe ezali. Biso to ko ko medemete ça ki to kuta na famille maman. Et famille tata. Donc famille tata bazali, faut tout kutana famille tata, ba on peut ba loba loba, biso pe bandeko maman, to sangana to za la idée mon coco, tout ça le programme est normal. Le président dernière question là, et le côté ka mingi. Maman moyindo artiste même au aibe pe na Congo. Na to ka mingi non soki comédien ou comédienne a on Angola j'ai problème, ba ta Congo vraiment ba tinda ka contribution te. Toyoka loko wana mingi message ni pe ko pesa ni pona bango po aza moko pe aza grand mais soki batinda te ya mbalo ba kotinda wa kufaza mwana na bango nyonso mama nyonso kishasa na mwana bango papa nyonso kishasa mwana bango nabiki ya tout ba osala nécessaire ba sala contribution na bango po ya poto batinda ya kishasa na tozo pe choc ya boiti. Nous attendons sur le choc mon akosalika mais ya makasi c'est la première fois mais nabi ki nana ko nimaki no bande ba Kishasa ba maman na Kishasa ba tata na Kishasa pour baza na bonne volonté bon ça quelque chose pour makomo na bango kota na kai ouais ko ni ko ba kisa par rapport ya matanga mama ndio azole na dinga na passe bon la passe ya mwana moko boye oyo ozalaki na ye omonanaka ne aire nyonso bozalaka bino mibale lelo atiki yo akei eza mapasi makasi nayebi ke mama Moyindo aza na choc oyo na osengaka nzambe apesa kimia biso mpe bafamille na ye totika ye te ozalaka toujours pene na ye po vous comprenez émotion dans le passé président Gabon vraiment présent na mokuse au service de précision ya nini komela ki mwana na bino nde yango bato bazala besoin de mabani bon obama na ekoyaki nanga moko na laki circuit
nazalaki na mbetu nalali ezalaki vers presque 22 heures anga ozwa appel ya moindo abengi mbanga na lisina te non yaka na mutuka mbangu awa mwana santere eza bien te toyaki na dispensaire moko quelque part bapesi biso transférence ya osunga na transport amilalaki mpenza nga na madame tolamuki tobimisi mutuka hôpital ezaka juste en face place mutuka ezaka tokomi on étape tokutilaki azalaki mpenza bien te tozwi totie na kati ya mutuka transférence basalaki fali tokende na hôpital général na kamamba na ye alobi moyindo abi don ndenge azwaka traitement na nini l'église ayeba na Petrangol tokende na Petrangol tolongo awa na sarkoti na Petrangol tokomi kuna mpe mwa bomanevre mpona kotendele ye porte ezofungwama te tant porte efungwami bamédecin bayeba a partir ya camion bayeba tia tensiomètre boba c'est comme si bane opesa su te bayebisa biso keno ka oyo eza arate donc fo bokende après nda mpo banosenga fo basala examen atake batala motake tolongo susu wana na Petrangol tokiti na prenda tokomi kuna batendele biso taka ndenge azalaki bien te wana ti bakomi kosone donc kopangusa basoyi mpo banomisa bafulufulu mpenza bango se baluki moyen batie bombone ti tokie na ye bakesala examen ya nini ya take ya motu par là docteur aolakisanga nini abatia komtala be moni oyo nyonso mundu ezomonana eza makila donc asali AVC qui passe na moment wana mpe abana oblige susu te azopemaka a partir ya bombone epuis nako disconfiance ondire pemana yayaki ezalaka mopepe ya bombone ntango bapesi siko place batia ye toke na mbetu olongole bilamba nyonso telema misibelaki batie songe tolati ye jusqu'à table batie na mbetu donc naotala mpena ona biloko ya noir eyaka na misu ebougi suti ti toyosola na docteur abengi nga yo responsable na biwi nga ndoko na ye abano expliquer non quand eza grave bona asali AVC eza na niveau moko likolo donc cerveau moma ado etoni na makila mais biso tokosala mosala na biso ndenge esengeli mais moto abikisaka eza nzambe donc na docteur ndekaka banoloba apesaka banino wana donc esprit ezalaki su bien te mamane azala mamane ezaka mayebisi me mamane etane eza bien mpenza capitaine akota koti ntango apesika yebiseka keno mwana aza bien te akomima moko agité ti totiaka libanda docteur mpena bayebisaka keno lobi tini boya boya préparé toyebi te soki akokoma ti tongo parla na ocomprendre déjà keno ti tokendene totiaki na mbetu amikufelaki me ta moyindo ndenge azalaki moyen mpe ya koforme se place wana eza te nayebisi bango kaka keno awa bato bakolala libanda soki olala libanda intime tatikala fo tozonga ndako na ntongo toya mpo awa bakondition kolala eza te fo tozonga ndako moyinda insiste kaka lala nga abi te atolali awa résultat bakopesa bisoki information na ntongo tozonga ndako tozongi ndako na 5 heures na jus bango susu tokei donc tinde tozonga ata motu mo mpe tayebaki keno aza kokufa tozongi ntango tozongi kuna na ke na sole na docteur alobi bon naosala kaka formalité mpo balonga kora bakelo na maria pie mona esu ndenge kosala te ye mpe moya oyebise problème soko totikalaki nango wana information nini topesa mpa moyindo atikalaki na libanda tonokoya kota so elaki te senga yana fo kosala mwa montage moko wana mpo tolongole kuna tellement yebaki ke nongamu na mama kota kuna na makuta na docteur naye oyebise naotokuta na docteur neti visite eleki déjà ezosenga tozonga mais docteur ayebisinga il faut basalela eloko moko ya supu donc tozonga ndako mbango tosalela eloko moko boya nino ane ok tozwa retard nani azala quelque part koto abenga atindi nani George benga ye
N'habiter biloko bazosala na ebisa ide ya mama préparer biloko bazosala tant que tokokuta déjà biloko eza plus tozonga tokende ozwa mwana na ebisa te mwana aza bien nde nakuteli ye sava par rapport ndenge totikaki elobi na butu parala namona epenza akomaki posé tine tozongai na ndako tozongi ndako la fille moko toyakili ye azolela moyindo kutu moto akokonsole swabi tika kolela nzambe esasali ezalaki shodo esengelaka toyebiseka nakoseneka bongo si tokomi na ndako biloko ngo bapango esengi balambeli esu biloko ale tozela bato baya ezalaki na type moko mwalimu koma banotangela mingimingi na benga obenganga mwalimu azoya tozela ya comme ça tozwa biloko tokende ntina ndenge bato bayaki bautaki nini ndenge bato batiaki ebembe na mort bakomi motu moko akoka kosupporte motion wana babandi kolela par là ayo ecomprendre que non mwana akufaki wana tokomi 12 heures donc akoyeba ngo na 12 heures omona oyo esalamaki wana donc ezalaki mpasi kolela na ye en tout cas esalaki bato nyonso mpasi eza mpenza mpasi donc nzambe asunga mpenza soki nzambe mpena fo intervenir pama moyini mpo soko akute nango na bamaloba bamei kobimisa banda na butu ti tozotambola donc ozosentir mpenza ke azo aperdre mpenza donc nayebi nde nango koexplike te donc ndeko atikaki biso deja lobi lelo ezali premier jour ozoki bao baartiste et comédien nyonso yangola bosangani bite eza nini bon ndenge ezalaka toli moyindo komba moyindo na monde ya théâtre ana angola ntina kinshasa aza quand même grande asali trop esengelaki faut kovanda toyeba tosala programme toyeba ndenge nini tokoki komema makambo mpo wana kufa aza bana baartiste aza mwana baartiste epuis azalaki petit moko poli donc biso to anobenga biso oyo banoko donc yango tovandi boye tomeka kosolola toyeba ndenge nini tokosala po programme moko na epesami te pesa message pa ya baartiste comédien nyonso oyo baza na poto oyo baza na congo mpe oyo baza na lwanda partout Brazzaville pesa message nayebi sango déjà c'est ekei sango ekei déjà partout donc ntina poto na Kinshasa mpe baza déjà au courant bayebi ke non toza na makambo donc tokweli makambo wana ngola donc tosenga kaka basoutien bato ya libanda ekosala mpenza bien bango moyindo azalaki artiste na bango appui na bango esala mpenza bien ata na Kinshasa esala mpenza malamu biso nene toza déjà tozobongama mpona baartiste angola nde elo na osenga kaka toza uni do bamakambo na biso tozalaka nango tomeka kotiango mpe na kote na minute oyo tozala mpenza soude tozala uni toza esprit moko mpona tokunda mwana na biso na honneur quand même yango elongo na linga na bapona baartiste na biso anangola merci. Voilà, merci beaucoup. Bonjour président. Ah bonjour. Voilà, vraiment esali mpasi toyei kolanda bino awa nde tolosaka kolanda bino baartiste mama moyindo tobongisa mwana na ye oyokelaki sango yango ndenge nini ekomelaki yo mpe ndenge nini bon sango wana mpena epesaki mpasi tozalaki justement na matanga ya mwana décor toya matanga mwana décor tolalaki na butu le lendemain nango na ntongo babengi moko ya collègue na nga président Fandi babengi na telefone mpo apesi confirmation no mwana ya mama moyindo akufi donc akufaki na hôpital donc mama moyindo aza inconsolable donc ndenge aza nazolela donc toyeba ko te tokobondele ndenge nini tosengaka na nzambe apesa ye ka kimia aza na maîtrise biso mpe tozali kaka moko ya famille biso bacomédien tozali moko ya famille tozalaka pe na ye mpona pensema ya biso mpona kosoutenir ye. Merci beaucoup. Ya merci beaucoup. Mbote mama. Mbote papa. Voilà, okoki kobakisa nini mpo eza likambo jui surtout bino bamama mpo mama moyindo aza mama message nini okopesa en tout cas merci papa ezosala pasi makasi surtout ke biso baoyo nzambe apambola biso na bana mpenza ebele te
kobota mwana moko esapoli ndenge wana komona mpe ke mwana wana akei kaka boye eza mpasi papa no tozokoka te mpo kati ya motema toza na shok ya makasi eza mpenza mpasi papa nomo akundenge koloba te me nzambe kaka akonsole mitema na biso. Mbote papa mbote liloba nini ezali parce que bacomédien nde bakufeli je pense que na baoyo nano baze ngolu ya kokoma na sikoyo te image oyo ekomela bango message oyo opesa. Oui, merci vraiment na présence na bino bajournaliste nde bolandaka biso baartiste et comédien bakufeli c'est vrai ponga mpe naza artiste et comédien fou de Paris ya John Dongala mais Bedifa aza mwana kazi nanga Bedifa aza mwana kazi nanga na bandi komema ye na lisi boy bandaki il était bébé le soyenga na lali na chambre vieille yoma moto oyo olaelanga na sali peka c'est Bedifa de pour moi aza neve elo na osenga na ya mado azala ou babengi chrétienne c'est-à-dire azala oyo alona parole de Dieu na motema na ye azala fort. Bedifa awute pa nzambe ya mado pe awute pa nzambe basalame pa nzambe do bazo dépendre na nzambe ya mado a dépendre abana dépendre pas Bedifa te Bedifa pe abane ko dépendre pas ya mado moyindo te donc loko wana ya mado achango na mutu na ye c'est-à-dire azala fort famille biologique na bango bazala fort na yebi ferida nde toloba na portugais pota oyo Bedifa tiki mama na ye to yebi mais nzamba za capable ko bande pota wana pa ya mado moyindo bande ko bebi ya mado pour soutenir financièrement moralement et vous salez bien makasi. Merci. Vous allez avoir maman moyindo awuti ko perdre et mwana je pense que ozalaki na baséquence moko ozalaki na bezosala na ye mpe baséquence ya bafilme oyo banouveau ozosala ozalaki na besoin na ye mais oyokaki na osango ya matanga ndenge. Ouais, sango ngo bende salinga pasi na du sango ngo na tongo ya lelo mpona na zongo epa président afande nde moto apesinga sango wana bon esalinga mpenza pasi parce que ezalaki mpenza prévu fo tosala naye babiloko moko boye mais esali mpenza pasi esalinga pasi mpona mwana ezaka pasi sango wana ata moto nyonso tokoyamba ngo ka mabe mais nzambe asunga kaka ye mama moyindo place aza parce que nazoba déjà kete biloko moko boye kosala esimba te nzambe asunga apesa ekimia bon nzambe moto apesaka nzambe mpe moto azwaka na souhaite kaka bacondoléance place azali awa toza na Angola. Je pense que langue toloba eza mpe na bato mosusu balinga moyindo mais parfois bakoyoka yango te pesa non na portugais pour bayeba que non bato bavandi eza mpona. Ok, muito obrigado. Vou dizer assim, estamos aqui no Óbito, aqui em Luanda, do nosso artista Mama Moyindo. Quem não conhece Mama Moyindo, ele faz teatro no Congo, começou do Congo e vive cá em Luanda. E a filha dela, a primeira, não sei se é a primeira ou a segunda, bom, não tem a confirmação certa. A única filha, aliás, morreu. Há muita tristeza que nós estamos aqui em Luanda, estamos na casa dele, estamos em Óbito, que estamos a passar nessa participação de Óbito, mas quem consegue ajudar Mama Moyindo, onde que estão, conselho financeiramente, e pode ajudar. Estamos aqui no Óbito mesmo. Quem não conhece o Mama Moyindo, fica a saber que não, estamos aqui no Óbito da filha dele que morreu. Muito obrigado. Bonjour, président Carlos Massamba. Bonjour. Voilà, na part il y a beaucoup Carmassé. Je voudrais que tu poses moi quelques questions. Relation avec vous, on a Mama Moyindo. Pour le monde peut-être qu'on dit, je pose à moi le président. Pas ya Mama Moyindo. Bon, Moyindo aza collègue ya mosala koya Moyindo na kati ya Luanda toyamba ye lokola dia tozalaki mwa bapilier na kati ya Angola tomekaki mokeko historien na ndenge mosala yango ka esenga bref mokolo baraka aza collègue. Sango ya mwana
oyo mama moyindo ekomelaki yo ndenge ozalaki wapi mpe esalaki yo ndenge bon nga mpena nayebaki yango te moto abenganga eza fande ntango afande abenga esalaki nga mpasi makasi parceke koya ya mwana akufi donc ntango ayaki Luanda le même jour ayaki le même jour mpe tokutanaka na ye bapresentaka ngai epai ya Didio azalaka na Didio voilà epesaki mwa mpasi ntango afande abengi ngai morebi na dérange soki na bino azali dérange c'est que passe yango esilaki donc pendant que je suis toujours dérangé par rapport ya pasi oyo ekomeli moyindo kaka te mais biso nyonso azotala komana baproblème ya biso bakolege na ye oyo soki moto akufeli adijima yaka omona mpena azolela akangami akoye parceke oyo ekomeli ye moko omoni mwa bamitu basangani po toluka solution do mwana na biso nde motu fo tokunda ava bosolola nde bosangani entre baprésident wa message nini opesa mpa bakomede oyo baza na ngola oyo baza na poto mpe oyo baza na congo na kinshasa na bandi nao na ngola parce que toa na kati ya ngola nalingi na informer tous les artistes comédiens que ce soit les présidents les leaders tout le monde bafani ya mama moyindo nazosenga na biso boye kande nakomaki na bareseau sociaux tozala lokola moto moko mpona tosala likambo malamu bandeko bazalaka na esprit ya kokabola bozwa nano molimo na bino bokundango molimo wana ya kokabwanaka bokundango nano toluka tosangana tozala moko mpo topesa réussite na kati ya likambo oyo akufi aza mwana na bino aza ndeko na bino aza ya na bino aza leki na bino donc tosangana tokunda ye na honneur esalaka meme malamu mpona bandeko ya Congo nalingai nayebisa biso boye chaque fois biso oyo toza na ngola bien ke toyaka kuna mais tosiege na kati ya ngola so eza na problème moko na Congo biso awa na ngola tosemonaka mingi mpo na yango alors mama moyindo bobandi na ye kala banda kuna na Congo boyebi ye très bien pasi oyo azwi botala nanu pasi azwa donc eza te akufela atikala na moko moye akei bokabola na moyindo na biso pasi oyo na nzela ya baconseil na bino na nzela ya finance na bino so bobenga moyindo azwa te lisungi koutamela epa na bino ezali omo malamu so naoloba boye mbala mo mpe na bandeko na biso ya diaspora partout boza na Europe na Amérique na Océanie partout bozali nalingaka nayebisa biso keno oyo moyindo akufeli aza trop cher mpo na ye so bomoni tozokoma mingi fils unique na ye c'est parce que atikalaka na liso moko ye wana nde akoyi tosengi na bino bozala bandeko oyo ya motema ya mawa mpona kosunga ndeko na biso moyindo soki bosunga ye ozala malamu eloa makasi eza amona mpenza keno na mosala na nga nasalaka eza na bandeko moko bamibimisi liboso mpona kokundelanga mwana moyindo ndenge tozani awa moyindo asalaka te moyindo atekaka te ana biro moko ta okende keno lobi lendi na okende mosala na eza te yaki naona senge na biso tosala lokola moto moko tosunga moyindo mpona likambo oyo ekoka koapese makasi te. Merci. Merci président. Okopesa message moko te na politique te ce message po ekola bayokaka ta musungana te bambe baza bafanda quels proud fans da Moyindo eu posso dizer que Mama Moyindo é uma artista que vocês todos os fãs dele aliás vocês todos lhe gostam muito por causa do trabalho dele. Agora, a Mama Moyindo, neste momento, a forma que ela está, quer dizer, não, eu ainda não se encontrei com ela, mas não sei se ela está como, mas só nos vídeos estamos a assistir, não sei se vai conseguir de falar, se vai conseguir de se levantar como. Está a pedir mesmo a tua ajuda financeira, a tua ajuda pelo conselho, a tua ajuda moral vai lhe ajudar muito.
a coisa que quero só falar é mesmo isso. Ele ajuda a financiar. Muito obrigado. Cecília. Oui, salut. Bana toye surtout bino bana basi bozokoka vraiment koloba te parfois émotion ozala mais eza makasi quand même ya koexplike bafani balingaka bino nini ekomi. Donc eza mwa mpasi eza vraiment mpasi mpe neti nga nakoka kutu koexplike te nakoka ngo mpe kote po sango ngo lelengango na bato esalenga na mpasi babengenga na 6 heures nabonganaki matanga ya mwana biso mwana biso akufaki akotika biso mwana deko ntongo babenganga chaque fois nabengaki ono mwana moyindo akufi donc esali mpasi mpe ezosala mpasi mpe tokoka te donc nzambe kaka azala contrôle ya nyonso ye moto apesa ye biso mwana mpe ye mpe moto azwi molimo ya mwana donc nyonso ekomi na biso na fili nzambe komiseka na nyonso. Message nini opase mpo ya bacomédien bazala na yo? Bon, message na ngai eza kaka tozala bomoko biso baartiste tozala na bomoko tosimbana na loboko moko nsima na moninga totemisana ndenge na biso totelemisana mpona akufuza mwana na biso asalaka teatre te mais aza mwana ya artiste moko ya ekole moko ayebana monde entier donc biso bato alibanda tosengaka bomoko ope boya na kongo na oyo boza libanda mboka osala soutien soutien eza kaka teke no ya mbongo na mbongo na kobenga mpe maa moyindo kobenga ye kopesaki no baconseil akoka ezala bien naosenaka bomoko mbote papa bato ebele oyo tosali bainterview bazolobaka keno ezafani ya moto abengi biso ezafani moto akolisa message yoko oyambaki message wana ndenge. Bon, en vrai dire mpona koloba trop te nazalaka vraiment mwa attentif ya kolandela makambo mingi elekaka na mboka alors babengaki ngai mpe epai ya grand bord moto abengaki ngai vers ba 5 heures à 6 heures boye abengaki ngai nazalaki juste na morgue toende kobimisa corps ya mwana ya décor nde naye kozwa appel ya grand bord aconfirme nga mpena ke Bedifa atiki biso na katikati ya motu. Alors mpasi na ngai ezalaki ke na 20 heures ya vendredi tozalaki na Bedifa tosololaki na Bedifa ensemble ayebisinga ke na kolanda bino lobi na matanga koyoka sango na ye vraiment esalaki nga mpasi na gardaki yango te esengaki fale na partage yango bato bayeba ke Bedifa aza te na bomoi donc yango ndeko na biso Bedifa akufi na âge bon Bedifa akufi na âge ya 31 ans aza garçon ya 31 ans donc âge na ye yango wana peut-être moi baerreur ya mikie ezoleka na baréseaux sociaux bapibliaki basalaki boye mais oyo napesi bino eza âge oyo toyokaki mpa ya mama na ye oyo abota ye donc 31 ans. Est-ce que otikala kozwa occasion ya kozala na ye ya kofréquente na ye ya kojouer na ye? Oui, en vrai dire aza artiste vraiment tende biso tose baza na monde ya art baza mwana artiste aza na makila ya baartiste ntango akomaki na mboka mama na ye ya mado abengaka ngai ayebisi ngai yamba mwana na ngai ye nga nde na insistaki mpa na ye fo participer na filme na nga oyo na bandaki kotourne bafille ya vitesse naza sire eza na video moko ezocircule wana ya bafille ya vitesse donc ngai mutu napesaki espace wana na kati ya filme na nga nayebi te soki ingénieur mpe olekisa mwa parti wana bato bamona ye mpo bato baotalaka foto mais bamona mpe moto ya ye moko na Gemidor oui. Donc nasepeli mingi susu Gemidor papa Deo Nzinga ndenge aotika biso te aza koassiste biso partout na makambo tout aza koassiste biso boye nde ezalaka papa Deo Nzinga multiplier lisusu baeffort na yo na mosala na yo ya kitoko na baimage ya kitoko oyo ozopesa biso kopanza sango oyo ekosala bien na osenga so na bato oyo basungaka bato bosoutenir mama Moyindo
awa na mboka oyo famille te famille na ye kaka biso oyo donc après awa toza na réunion non toza na réunion tovandi awa mpena mpo tosola mpona makambo oyo toluka nini tokose soutenir quoi donc bato mpe baza libanda oyo bakolanda image oyo en tout cas bosunga ye bosoutenir ye numéro na ye moko ezali oyo akobenga bakopesa ye numéro asolola na ye oyo quelque chose bosunga ye akunda mwana na ye donc c'est ça. Merci beaucoup. Mbote maman. Oui mbote. Maman makambo oyo mingi ekweli bino ba mama. Mama Moyindo aza mama. Message ni okoloba mpona ba artiste ya comédien nyonso oyo baza na Luanda oyo baza na Congo mpe na libanda na poto. Ya vraiment pasi makasi vraiment. Pasi makasi tomona ke ndeko ya mobali na age oyo ya kofeni vraiment. Donc nayebi kutu so na koloba ndenge pasi eza vraiment makasi. Na osengaka ke tozala na boyokani bokabani vraiment ezala te tozala bomoko po vraiment tokoka kosoutenir mama Moyindo po aza vraiment mama na biso ndenge pasi. Merci, nayebi ke bomoso ezali donc message ekomi. Voilà, toza na matanga awa mama Moyindo moko ya ba artiste comédien oyo ozalaka na ye otokonaka na ye auti kobungisa mwana na ye message moko fort mpona koalertela ba artiste comédien misusu oyo aza ntango toti sikoyo telefone ya te azwi na message wana te. Merci mpena mpona parole mais je crois que nandimi te bamisusu bazali koyeba ebele déjà majorité oyo toza awa na Luanda bayebi déjà ke mama na biso ikone akufeli et par rapport ya baartiste te par rapport ya bafan mpe misusu nano ekomeli bango te ya si bon par rapport na bafani oyo ekomeli bango te toyebi ke baoyo bazalaka amoureux ya réseaux sociaux je crois ke bayebi me tande ya kokoma awa ya représenter présence na bango nde motu peut-être ezopermettre te ya mawa toza nango kaka mama na biso akufeli mwana na ye moko don na minute oyo nde toloba boye mama na biso Moyindo aza lisusu na mwana te apart bandeko me aza lisusu na mwana te ebele ya oloba eza te place oyo mawa eza tolela kaka toyebi kaka na Luanda baoyo basoutenaka biso baoyo bazalaka penepene ya baartiste ya bastar nayebi ke baotika mama Moyindo te bozala pena nsima mama Moyindo osenga suna bandeko na biso baza na Congo oyo baza ya poto antuka mpenza tosunga mama Moyindo vraiment ya 100%. Donc mawa pena mpasi na motema biso bato toza tomona ndenge makambo ezotambola je crois que programme nani ebimi te lelo nde toza na réunion toyeba ndenge nini tosala mpo tosoutenir mama Moyindo. Témoignage nini ozala mpo na Godiva? Bon témoignage mpena mpona mwana mama Moyindo naza nango mpenza te mpo na fréquentaka ye te makasi me ayebaki wana artiste ayebaki wana ndeko tokopesana bambote so tokutani mbote me ya kovanda na ye ba point de vue na ye en tout cas nazwaki mpenza tana te me ya komona na detanke na reconnaître ke o mwana mama Moyindo nayebi tokopesana bambote je crois que ya mwana olobali na famille ya mama Moyindo ilo nakolobaka na famille nakoloba mingi te po peut-être nakobeta libako mpo nayebi mpena motindo ya famille ya mama Moyindo te na osengaka ke batika ndeko na bango te aperdre mpenza eloko oyo eza cher mpa na ye soki bazalaki ata mibale misato mwa moko akufi mibale bakonsole me aza susu na mwana te oyo akovanda atalaki te na periodaki wana me oyo azolongola nga mpasi mbote voilà chroniqueuse artiste comédienne tozali awa explike biso na tomoni bato bavandi eza mpona nini mpo tokufeli toza na matanga voilà je pense message ekomi okoki koloba nini mpona baye oyo balandaka yo mpona baye oyo basepelaka na yo mpe mama Moyindo auti kokufela atiki mwana auti kotika ye okoki koloba nini? Premièrement, non, mes condoléances na famille biologique. Maman Moyindo, mes condoléances na Emoko, maman Moyindo.
parce que oyo ya perdre moto akolongola douleur wana aza te ezaka emo nzambe mpe na bandeko baolanda biso libanda ya mboka mpe na kati ya mboka tozalaka uni tosoutenir mama oyo physiquement moralement financièrement surtout na mingi na baprière tosengaka pa nzambe akonsole na mingi biso bato ya batitre toluka mpe batitre bien oyo ekosala motu azwa shoki te nayebi ke tozala na lokoso ya bavie mais totia mpe batitre oyo eza valable totika batitre ya buzoba oyo tozoketisa batitre ya buzoba te mwana beli te babomi mwana te asalaki Christ akufi atiki biso c'est tout totika batitre biso tobakisa makambo le mwana mpe azalaki na 44 te mwana azalaki na 91 ans nini babenga nini aza mwana 1991 donc aza na 31 ans voilà 31 ans c'est ça message ni opesa pa bacomédien oyo baza na Luanda oyo baza na Poto mpe baza na Congo tozala uni tosoutenir mama Moyindo on alobaki déjà donc tozalaka uni tosoutenir mama na biso Moyindo financièrement physiquement moralement totie mpe na bango c'est tout merci beaucoup amwana biso donc biso nde moto tokufeli naza sir sango eyaki depuis lobby bamosusu bazwaki yango lobby pendant la journée mosusu bazwai na botu mosusu bazwi lelo mais gloire à Dieu parce que souci oyo biso tozalaka nango soki tokweleli problème tosanganaka nano lokola motu moko po toluka solution biso nyonso tomeka kosolola na batelefone toluka tokutana lelo parce que likambo ekweleli mama na biso Moyindo eza te ke ebembe eza mosika ou bien deli biso moto towana ebembe na maboko alors tant que collègue na biso ndeko tosalaka ne mosala et toyebi très bien comment mama Moyindo asepumonaka na misala na biso donc biso tobengisi ye azalaka na komikitisa pona ko répondre na invitation ya musala o biso tozosenga ye lokola service ya art tango akoleli problème wana il faut biso nyonso tolatango c'est pas parce que ye kaka akokoyela problème tolatango toyebi ke tosalaka bongo tolataka ba problème ya bandeko na biso po biso mpe soki ba problème ekoleli biso baninga ba se donner nango yango tomonaki malamu lelo tokutana deja pona kokanga makambo nyonso kokutana ya mbala liboso pona kokanga makambo esengaka nango te bato bazala 304 te bato bakutanaka o bakangaka yango wana nde esengaka ezala publier na bandeko nyonso pona kozwa biso ntango mingi te eloko nini tokoki kobandela nango na okutana na biso eloko liboso toyeba boye biso baartiste comédien balider baprésident baartiste bafani ya mama Moyindo na bameseni na biso baartiste comédien toza na charge makasi ya kokunda mwana ya mama Moyindo alors toyebi ke mpona kokunda ezali panango bate ezali likambo ya 10 kwanza te ya 20 kwanza te eza eloko esengaka mbongo pona koluka kosala likambo yango eleka malamu ndeko mpe oyo akufeli akomprendre ke réellement nazalaka na famille na nga na kati ya mboka oyo eloko tokoki koloba eza nini balobaka mosapi moko esokolaka elongi te ndenge toza boye toza deja oyo soki tosangani lokola motu moko tozopesa solution na likambo ekutameli biso likambo ekutameli biso po tolonga yango eloko ya liboso il faut toyeba kocreye nanu groupe moko ya WhatsApp oyo ekosangisa biso nyonso que ce soit les artistes comédiens les mécènes ou les fans de notre mama Moyindo tout le monde oyo toyebaka toza na numéro na ye tokotisi ye na kati ekozala groupe moko discipliné
groupe wana ya WhatsApp ekozala groupe discipliné parce que eza groupe ya objectif ya matanga kaka ya mwana na biso oyo awuti kokufa. Donc basije nyonso oyo ekoloba makuna etalaka makambo ya ebembe. Yango bomona ekozala groupe ya WhatsApp mais eza pe na rigueur nango. Rigueur ezala kaka nde tomona bandeko babebisaka o bayebaka sens ya groupe te. Batie on na kati ya groupe. Likambo ngo eza ya liwa mais oke kozela biso no te. Tozala makambo ya politique te. Eza makambo ya liwa. Do makambo eza ya politique ya ba président ya mboka ya makambo eza ya ba activité na biso. Tosala ki ba tournage etali groupe wana ni loko te. Yango wana tolobela rigueur na kati ya groupe donc ekozala. Ya mibale tozokanga tokoka koyeba combien oyo biso tokoki ko contribuer. Wana na okenda ngo mbala moko par proposition ba leader na ba président ba responsable ya ba groupe to proposer voilà awa toye eta que aux amis mais on se présenter nano na ba baza kolanda ngai petit frère ya Moindo oyo akufeli mwana noko ya mwana moweyi oyo akufi tosengi mwa muke discipline na musala oyo tozoyoka ya ba TikTok ya ba YouTuber tolitoloba boye mais filme nyonso tute eza filme ya kolakisa na présence ya bato koza na bilo mususu ezobima na ba insanité bato bazobenga biso bato baobenga biso apatia libanda bazobenga biso awa na Luanda donc baoloba ba n'importe quoi na makambo tozo ba YouTuber bazokosala. Premièrement batena nous date de naissance ya Moweyi o akufi na âge ya 44 ans aza na 44 ans aza mwana oyo akufi na 31 ans ezosala pasi koyoka babiloko wana mpo bamessage mpe eza ebele bamessage eza ebele contenu ke ya bamaladi mosusu azoya na version na ye oyo alingi eyo babomi ye mosusu o te akufi soki ndenge nini akufi soki ndenge nini tolingi biloko wana te tolingi ordre ezala tant que membre ya famille tolingi ordre ezala soki bapesi yo nzela te ozwa image koya kozwa image na loyenge te po bozokotia biso neti bato moko baza incapable soki babengi yo bapesi yo ke non Moindo aza star toyebi yango toprive mutu te Moindo aza star mais faut bomemela ngo na ndenge moko boye ya bien mutu mosusu aye asalika image na ye na ndenge na ye atie Moindo na babilamba moko boye alati asali te atie Moindo na bandenge moko boye eza bongo te tosala makambo oyo ekosepelisa mpe mokili star na bino boridikilize te bopesa ye valeur tant bozoya bozozwa baimage moko boye ya bandenge moko boye eza mpe bozokoridikilize star na bino topesi makambo nyonso tu na chaîne oyo eza ya Gemidor cameraman Mulumba tolingi lisusu te ke mutu nyonso oya na telefone na ye asala image abwaka na ndenge na ye mutu nyonso oya osala image abwaka na ndenge na ezopesa respect te famille eza munene famille eza awa na Luanda famille eza na Congo famille eza na Europe to bino bosala bongo bozoridikilize artiste na bino bosala biloko wana te tango ozwi image moko boyeba ndenge nini okoki kodiffuze image wana na miso ya bato bozodiffuze baimage moko boye ezokopesa soni na makambo bozoloba baversion bele bozoya nango or botuni te bozwi vrai version ya mutu akufaki te eza mabe bosala biloko wana te na suki wana oyoki oleki na réunion okoki koloba nini ya mado azali ser na yo bongisi mwana okoki koloba nini quand même yo moko oyoki nini oleki na réunion bosali ouais lelo bakaki bomoko ezala biso baartiste comédien ndeto ya biso baartiste comédien patron na problème mbongo te nga pena mbongo na kopesa na ngai donc mbongo na kopesa na ngai tozaka bomoko totikana kowelela baki président baki chef na minute oyo tosengaki chef te ki président te minute tosenga nde mbongo so mbongo mpe ezala bien tokunda mwana ya mama biso Moindo fo tozala ini dolongo na saka tozala bomoko biso nyonso totia mbongo tokunda matanga après matanga nde
président zongi na ngamu na ye chef azongi na ngamu na ye bato ba ranking pe bozongeli ba ranking na bino c'est ça na lo baga ngwana voilà témoignage oza na pona ndeko na biso auto tika biso bon témoignage pena na ba témoignage belé te me ya mukeka po toda ngana longo na ndako na ndo fanda na ndo kwa ndako na kapolo ye mtali boso abenga nga ino lakisa nga ndako oyo ezalaki mpongo na loué donc aza masamo tozali pena même moral même mitango balinga bateka yasi na bango lokola binga aza moto amonda bakar abenga nga na etala yango na lukwa client donc azali mo pena ano respecter biso nyonso ezalaki bacollègue ya mama na ye donc yango na kana ya na yo mama na yo ya mado mama moyindo je pense que oyebi kazokoka te banda lobi okokoloba nini bon ya mado nzambe apesa makasi po biso ta mokito wana makasi apesa yo te to ape na consolation mo te apesa yo donc le seul die o apesa consolation ya bien o apesa makasi ya bien ye mpe moto apesaka ye mpe moto azoka donc lokola nzambe ase décide ke azwa molimo na ye biso totikali towana makasi apesa yo te donc tosambelaka nzambe apesa yo makasi apesa pene bacourage mpo eza pene lo mwa ya pasi eza pene ya pasi mwambela mpa bandeko na yo baartiste baza na poto baza na congo oyo baza na bango esika moko te mwambele esala mpe bien bon baartiste baa na congo prese nga sola na prese na bango nyonso pasteur de la foi Jean-Paul Mayata président Caleb mama Via Gabriel Bolembo mama Top mama Étoile bino tuna sola ndembe kin eza appel nga pa chéri artiste poto na senga na bino soki moyen kozala ndenge biso mpe tozalaka nango totindelaka bino kuna soki moyen ezala bino bino boza nango otinda tokunda mwana ya collègue na biso bato baza na poto bavideo baza na poto bakena otuka sikoyo ba 2 minutes baza na badelone baza na bameta président Marius Kosi Jean David mon président wana mon président Matembele donc bitu boza kuna soki moyen kezala bazulu arkosi soki moyen kezala bo aider biso toza na ngola mpona na matanga eleka bien depuis que président Marius na président Matembele uti bango rien à dire donc nde bazokala mela déjà bomonaka après 2 jours ezwa code esama déjà bongo donc bosunga biso po ebembeleka bien esa biso pena bien makasi mo président Marius Kosi pasteur Bruno Kosi à toi papa président vraiment nangaki tomeka kozwa conclusion ya ndenge boleki na réunion parce que makambo mosusu ezali ya privé toboye kozwa yango ndenge bato bakokopesa yango koyesa bato ndenge bopangi na bango bon na réunion naza sur ndenge tosololaki toza wana président GTM président bidibidi biso nyonso sololaki nanu toyeba nini tokoki koloba oyo ekoki kopesa biso likanisi mpona bonne image yango topartage tolobeli likambo kaka ya contribution ndenge nini contribution esalema biso baprésident il faut topesa 10 000 kwanza baartiste oyo nyonso abengami artiste comédien il faut apesa 5 000 kwanza bafani ya moyindo oyo pamonani na mwa 5 000 3 000 2 000 tozela yango na maboko bafungama bamécène oza no na 10 000 oza na 50 000 $100 partout ozali tokotia mpe iban na kati ya groupe ya WhatsApp epuis totia peut-être na soki oza possible nde tosola na baprésident na Facebook moto nyonso azala na contribution mpona kosunga likambo oyo akoki kocontribue mpo charge ya kokunda mwana eza mingi na ngambo na biso baartiste merci président GTM malobi koki kozala nde bopangi na réunion bao baye te bakoretenir nini non bao baye te bazwa kaka information na groupe ya WhatsApp tosala anemi tosangani eloko ya motu moko po topesa force ya kokunda mwana na biso akufi aza ya biso moyeni aza ya biso akufi aza mwana na biso donc tosangani eloko ya motu moko nayebi ke koleka bien oyo nyonso artiste nyonso azwa opportunité ya kolanda message oyo abenga na numero bakoaffiche na groupe abenga epa baprésident abenga epa bato oyo ya komonake bakobenga bakotie na kati ya groupe esala bien donc toana besoin na yo artiste nyonso artiste catégorie nyonso artiste bamisie mpe toana bino akenda tokakatakaka mwa bino mwa topo boza baimproductif na mboka oyo e toana mposa bino mpo makambo na bino ngai jetem kaninda na yaka ya biso mpe omingi bino bamisie baza bengra trop président Carlos makambo na biso bayaka mpenza te mais ya biso ya bango biso tolandaka bango nazoyeba tokenda susu moko na aéroport na sekeli babi akufa tozala na bino biso tozala na bino partout alors biso mpe so tokufeli bolandaka biso tobenga bino te mpo na mawa po biso toalaka ebele koleka bino mais toalanga na mposa présence na bino na contribution na bino eza important te mais eza très important na bachroniqueur na bachronifoati
boya toana posa na bino nafingi mpe bino nakoki kotuna nini moko mpona bato bapanzaka sango makambo etali ya batitre mpo bafamille mpe bazolela c'est ça le problème baki kotia mwana age 41 ans lokola tata mobima boye vraiment mwana aza na 31 ans mosusu namoni akomi 44 ans siko bozotia baage wana boomatisa yango boluka bokanisi mpo bomatisa moyindo na age nini mwana oyo akufi mwana 31 ans moto akufi. C'est comme si ezalaki erreur moko esalamaki na motu technique te eza erreur moko technique motu asaki afishe wana ye motu asalaki erreur fale atia 31 ans atie 44 ans ntango bamoni yango bayebisa eza 41 ans te eza 44 te eza 31 ans bamo balongola mais neti se bimaki déjà yo même vitesse na makambo ndenge ezalaka bato ya presse toana posa na bino mais bozala quand même na respect na mwana kufi aza mwana baartiste ya bino matanga toyaka mpe na respect bachroniqueur so bokufeli biso toyaka na respect bino mpe ntango boza vere biso boa mpe na mwa respect mobu mpo mbila etelaka partout naya besoin kosala bino baémission te pardon. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo, chérie de la chienne par excellence.